Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi nazara toujours nesengo ya kozala liboso na bino eza nani toujours epenge Fofana gardien d'itape na lobaka toujours Eliezer Tambwende papa Eliezer Tambwende oyo lelo aboti ya ye mwana parce que ça kesengo ya kotina mwana na classe mais ezalaka bien komona mwana pe azongi na ba collègue na ye amona ba parents na ye nalobaki no mambo etali et tendance bosepelaki nango nalobelaki mambo oyo etali détournement ya conteneur mais et après conteneur et monani mais ya kokamwa on entra oyo esengeli et sécuriser ba congolais on entra akomi koiba na kati ya ba conteneur ya bato ya solo tolokuta télévision eza radio ti mais lelo eza nini discours ya mokonzi ya mboka na États-Unis comment na lelo grève ya ba médecin comment na lelo RDC pays laïque pasteur on a pasteur ba solo la raté mais loko esangisa bango ka basimba kaka Bible okomona pasteur ye moko musakoli ye moko moyembi ye moko prophète ye moko nyonso est-ce que c'est normal nzambe ye moko akeli biso o Charlie o Fofana o pasteur Sombo o mama Coco o papa Dida o Richard Pangi o Ndeko Eliezer en même temps de paix après ça peut bato ba do différent mais quand même na ine expliquer bino parce que bo benginga mingi ba beti mona mboka Didier ba beti cameraman na biso Mazola abetami pourquoi esengeli pasteur moko na pasteur moko ba weli église bo weli église pour na nini pour na offrande pour na kotera liloba nzambe pour na kopambola ka ba congolais mais ya kokamwa eza nini lolenge église etondaka lolenge pe okiti na nyangwe babare pe plein mais en même temps les ba fille wana o bazo sambela azwa mobile mais soko ozwi téléphone okutata na ba numéro ya mibale ebele mais à quoi ko kende na église à quoi ko sa jeûne et prière mona mboka Didier akufeli nini journaliste to cameraman alukaka nde formation mais ngai na kokamwa kaka mona mboka Silvano Kasongo commandant ville kaka mona mboka Silvano Kasongo nde même na régime passé commandant à ville to peda ba caméra bakanga diema kesela mbalombala mona mboka Eliezer député national to rata kokufa awa na Kabinda à cause ya sens unique ba bomi mutu abu porta aye comme député atuna to atala masasi gaz yango na kosenga bota l'image tozana ba policier o baza fort na koyiba ba téléphone na bato ba moni mutu na mobali to na fiancé na ye bazo solola ba kangiye infraction ezani so qui na yebi kolimbo la constitution te esengena zongela mona mboka Frank Edjongo to excellence Lutundula pour honorable Sesanga parce que baza parmi bato ba commis constitution to ba corriger constitution policier amonio na mutu akangio mais loi na euti wapi même na Bible avo bala esengeli ozana fiancé esengeli bo sololaka esengeli bo kutanaka mais na Kinshasa ba moni mwa mobali na mona mwasi bakangiye nde bozo mona policier nenga telemibu azu téléphone ya tokomi wapi o bomona ka numéro ya 21 policier ya commune ya Kinshasa to yebi quand même na commune ya Kinshasa ba commandant balika Daniel Oleko alika na commune ya Kinshasa mona mboka Oyema alika na commune ya Kinshasa commune ya Kinshasa zaka poubelle boité ben mouton aza concerné eza VPM asel akoya na parlement ako expliquer biso azo kamba police ndengeni à quoi cause général mais sodo azo kengela wa azo souffrir à quoi cause la général mais policier azo sanga teni botala modèle oyo ba beti Didier na cameraman ezala bien ko beta mwana mutu na bisasa papa na ye mais Eliezer attaque patron to komi wapi aza député national makambo yebi ke même mwana mboka général Amouli aza nesengo nango te boko commandant ville
bongo Bougoumesa commune à Kinshasa. Bongo état de droit et comment siloga. Oyo eza chapeauté na ministre Aselo Okito. Bon, et vous allez bien qu'on a ensemble pour expliquer parce que Moussala député eza koloba pe ko bengisa pe ko tuna. Yango lelo na bengi selibino mwana mboka. Pasteur Félix Sombo. On a lobaka toujours en Angleterre. Moi Mikole Belé. Baza parmi ba combattant auto félicitaka bango. Bakabolaka Angleterre na Kinshasa. C'est-à-dire, il y a une réalité à Angleterre, il y a une réalité à Kinshasa, il y a une réalité à Congo profond. Puis, dans la casquette, comme un pasteur, tu as le lot. Bon, pour nous, côté de Banzambi. Moi, je me rappelle, Mahomet, à Outa côté, ma côté église et Kwei, ma Zimbongo à Pessi, Batonga et Tonga Nzambi. Bon, moi, Moutoye, Bité Azolo Bakano, musulman, Azanani, chrétien, Azanani. Pose à la imam, il faut y avoir autant de Bible. Il faut y tanga kura otie yango nyonso na mutu. Pasteur Félix Sombo. Mbote. Mbote papa. Na lingota la caméra. Opesa yanu ba oayo mbote. Atake musai na Nzambi. Ya solo tolo kuta yo mokondo yebi ba o se présenter na. Nga comme pasteur Félix Sombo. Nazali pasteur na église Redim branche à Kinshasa. To ya RDC. Tozali na avenue Kingoya numéro 54B. Na commune à Kalamu, na Are le Destin et l'Engesa. Et pas Tozali, chaque dimanche, chaque mercredi et puis chaque vendredi. Dès que tu as milou la mine, tu dans le 7, du 7 au 9 octobre. Et pas wapi, tu as bassin en Zambé, date de grâce, à cause de l'église de Massina, Ngai, puis moi dans la Bisso, la combat pasteur Emmanuel. Sentiment, mais awa soli Nathalie, na batete balobaka moyo, na basoli balobaka amujambo, abari, bazongisi muzuri, mais pour na pena ba oya yo, na Angleterre, ba senti pena na tokomi wapi, o ezaka miroir ya monde. Kuna balobaka anglais. Comment ça va tete? Yeah, I say hello to everyone, to all of my friends, my children in London. Solange, Blessing, Belbish, Percy Given, and Mary. Daddy miss you, and soon we're going to see. I'll be there. Yeah. Merci, Pasteur Félix Sombo. Ton monaki, tout baïbsa kibiso, adhérer à Acer. Pourquoi poni Acer? Au point cause la pasteur, pourquoi? Tu es fier que vous avez un pasteur? Na pona cause la pasteur te, na botami pasteur. Botami pasteur. Mais oui, ben, Bible avant même au botama l'Éternel t'a choisi. Ngai na botami pasteur. Donc dès ma naissance, ezala qui étoile nzamba pesa qui kena comme pasteur. Mais processus ne comme que Dieu a utilisé les gens et na kene Angola à partir d'Angola, basa nzamba ba monaki malamu, musala nde nazala qui attaché. Et nous avons commencé pasteur depuis le 26 février 1996. Ils ont bien kobotama, ils ont bien kotambola, mais kotambola ndi zaka mukolo. Na kotambola na yo. Ubakisini. Ah, epenge leki nanga na websa yo na prendre mingi na kotambola yanga. Na longa pa na biso nga na botami na batete là, je suis né et grandi à Katakokombe. Tu es de Sankour. Sankour 100%. Donc, la longue kuna, la tamboli, la tangi ba classe nanga, je me suis retrouvé na Chikapa, Kananga, Mujimai, Luebo, Mweka, Ilebo, partout, Maïmounene, la tamboli. Après, on a la côte Angola, Mamouké, la côte Dundu na Zongi, na Yeki Sasa. Tango na Yeki Nchasa, na Kangola. Na Angola, pendani la tamboli suma mingi. La table de ma province est belée Angola, la côte Namibie, je me suis retrouvé en Zambie, je me suis retrouvé en Angleterre. En Angleterre, en Europe, la table de pays, et dans la table de l'Union, j'ai compris que vanité de vanité dans la vie d'une personne. L'Union, c'est la vanité.
vie aux gens apesi biso na samo kili awa eza batebele to sala na mabe pour rien toujours bomana pour rien toujours linga to sala to mimoni sama pour rien parce que vie ya mokili o ya moke ya mokuse vie eza mulai vie eza belé eza vie o toujours zela tant to zala auprès de notre Père au ciel ah bapesi biso bamususu abotami une année akufi mususu abotami même pas akufi mususu atali dans 6 ans akufi. Mais ce côté au-delà de nous, l'anniversaire est qu'on a débélé. Merci Koyo Kayo. Maintenant, qui va fonctionner? Ah, et tout ça, pasteur général, pasteur évêque lieutenant, pasteur évêque major, peut-être tout se fait au Bakisato, au Lingiga aux Alaka pasteur. C'est un ministre d'information. Le gouvernement de Jésus-Christ. Le gouvernement de Jésus-Christ. Le ministre d'information. Il me donne à Pessingaï, penga la copie de Bota dans Zambie. Trop fier quand je partage avec mes amis, quand je partage avec l'église Redim, Oyo et Kambami l'apôtre dit Daniel, Kinda Sombo. Et puis, Nazara très bien, quand on a joué Kamba, on a joué Panzambé. Abisinga kende koloba na lobby intégralement denga lobby na lobby pe na bimi na tiaka bonzoto te na tiaka sentiment na ngate na tiaka bongaite parce que bongai eza pamba o ya lobby na ngana loba na yebisi libota na Nzambe et puis na vandi wana na créer kate na provoquer kate o non tala kaka bueno pour peut-être na me faire voir ou bien na koma na monde o eza yangate monde yanga o Nzamba pesanga eza yango wana côté ya liloba kozwa pa na ye kopesa na libota na ye esili esalaka ondeni ni komona atake pasteur oyo na oyo basololaka te oyo na oyo bafinganaka ebango tu basimbaka bible esalaka ondeni bon esalaka nga pasi mais obengami serviteur de Dieu obengami enfant de Dieu moza serviteur de Dieu Nzambe ni nozo salela. Eza batu mususu tozo lo babiso nyo tozo mibenga ba serviteur de Dieu. Mais mususu bata serviteur Dieu na ya aza peut-être nyoka. Dieu na ya peut-être azali mbongo. Dieu na ya peut-être aza basi eza bo sotonyo sa ko salela wana. Wana ndi azo monela yo Nzambe. Mais un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, Oya Bengami, avec qui va appeler Belé, appelle Nzambe, Azamuta kozwa problème na moninga na serviteur te. Pourquoi? Parce que tout ça na musala. Bongo tchana ba poison. Tout ça musala. Lelo et non pasteur fait son bacheli moye poison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que la Bible est comment? Na ndemite que pasteur Félix somo na ndenga azaboye akendepe. D'abord, on a convié pour tirer le poison, pourquoi? Non, pour qu'on évoque. Non. Pour nous ça la plaine. Mais on a coloté, papa. Attends, 818, on a mes amoutuka. Attends, moto, mais comme ça, la destination. Vous croyez que. Et là, le coup, la moutake, na mboka na biso, to a ken abandonné. So, comme na mboka abandonné na mawanga, to na feshi, to na. Comment on na mawanga? Na koma feshi, na koma mawanga. Na mawanga, à travers on a le double. Na kena bisika to ka. Kena gina kaemba kajiji. Ngai tu. Na lala na kingwangala. Nga la kingwangala wana mboka na nga. Mbo. Nga na kena. Wana tobe ngo Congo profond. Voilà. Vous avez vu ça congolais, mais un document angolais. Voilà. Ça des documents. Alors après na Kinshasa te. C'est ça. Alors comme la moto comme na mboka wana okuti mboka na mboka wana tata mususu aza na dengombe alesa ka bango na possibilité ya dengombe na wana. Mususu aza na sangombe aolesa bango na possibilité na sangombe ne wana. Nga pasteur Félix na kwa envie te parce que yo za na ça, nga na deux. Au contraire na ko appuyer yo. Si tu es dans la légalité, le pasteur de grâce, mais c'est une grande église. Voilà, papa Moulimuna. Non, c'est un ami. Il est un ami et un frère pour moi. Je considère parce que c'est pas une tangi, mais parce que je le considère tout. Papa, on a des rares pasteurs où à Longue Poto, pour Bakangi Moninga Azanandolo. Bakangi, prophète Denis, j'ai payé mon ticket. Naïna Koutanena, Ndolo. Bien que les lobes, Moninga Ligi moi j'ai fait mon devoir. Yakuya Kota la Moninga n'a pas de sika passe. J'ai des photos. Naïti Ndolo,
tokutani tosololi naza de rare pasteur ntango pasteur Mukuna a eu problème, je suis allé voir parce que c'est un papa. Ce sont des piliers qu'il faut appuyer. Je suis allé les voir. Je hais la haine. Je hais la haine. Ça l'a rappelé Makionate. Makio, c'est quoi? Makionate, ça va passer au Salaka Bez. Bez? Ouais. Voilà, bango. Bez, na mon nez, nous avons passé un peu de Bez, monsieur. Et ce peut grâce à Colombo Angleterre, Koya qui chasse à peu au Bez, na mon nez, nous avons passé un peu. Na koti ba avion o nga na ndimate na vina nga na nga koti na nga ticket na poto ati na poto bien mutavani na poto bien nga na ngolo na mboka kuna na katako ngolo katako kutu te na village penda na poto na koyi komba village poto ona koyi bon donc un village na comment na poto na koyi na 2018 oui donc voilà le cas tango keti na na benga yo pe na ola kisoko ta na zana mboka l'équipe penda place bakunda motolu na nga na papa na nga donc je vois pas pourquoi nga pasteur Félix na ozala na convier mutu j'ai envie donc base ya munene na sala ke zande tango na tele ma liboso cher na tei na sel service ensemble na kendako na lingi na kanga parenthèse wana ezaka présentation message no kopesa par rapport ndenge ozomona RDC pays laïque na makambo tout autozo vivre pour na ba pasteur eza parce que pesa bato ba yebi conseil baninga oyanga ba pasteur je sais pas c'est difficile aussi parce que on va dire obino boyaka sur un problème donné bokendaka et pas ba pasteur mais pasteur à église nini pasteur ya appel nini parce que certains d'entre nous sont pasteurs par leur volonté mutabimi na butu na tongo alati ndenge komi lelo alati mvoela bango abenga ngo bongo amebengi pasteur mais je veux parler à mes frères et sœurs ceux-là qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tout défendre l'évangile. Je pourrais na chapeleta na blanc de Rosomba ta Sylvie munene or wana oche croix. On a l'intimidation papa. Daddy. Aujourd'hui tout est spirituel. Tout est spirituel. On m'a dit une parenthèse papa Epengue. Je disais à un ami pasteur que biloko to condamné qui catholique le lobby, le lobby c'est toujours l'attend. Ba chapeau d'église, ba bengo archevêque. La bilamba na senti munene ba bengo monseigneur. Ba croix minene. Ba croix minene. Quand c'est ça biloko catholique autocritique qui bango lobby, to super bandimi na bango. Pour moi, humblement, tout ça que l'évangile a le coup, ça c'est du mensonge. Parce qu'on avait la vérité en fait. On a dit aux gens ce qui devait se faire. Quand vous dites que Nado Lobaming pour la pasteur de grâce, c'est un grand homme. Sauf qu'il y a un 71 comme une église, une grande église. Mais jamais au monde à la team là, à la team à la intimider ça c'est des mafuta, côté maï, côté kabaji à rouge. Mais tout ça c'est un commerce dans ma Nzambe. Ba o ba yemba ki lobi keno, li loba Nzambe yako fele, ba go pe ba komi na makambo wana. Donc moi je pense que tous ceux qui sont bandima batuya catholique, bazonga, biso to luka bandimi na biso. Tous derrière ba combo ba mais concernant à ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ça est là. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne soupçonne pas. L'amour aime à tout moment. Bolingo, to lingana. Si nous sommes divisés, ceux qui sont toujours carbone, toujours là bas étendre le col là où est tout comme bois qui est là, tout comme tcha moto copé, ça monte entre nous. On sait ça sert à rien. Alors que d'abord occasion le col là tel au bilo pour faire rabisso là-bas plateau le col là où plateau qui toque le col là où c'est pour parler de Jésus, c'est pour dire aux enfants de Dieu venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui avez des problèmes à travers le monde. Boya ko comprendre, boya ko yeba bonzambe ya solo. Lelo po ozwa batebele, il faut y en a combat spirituel, il faut y en a prophétie, il faut y en a vision, au kende poto, au nous devons comprendre, n'était pas mouta que ngala que na tout le ko o répondre na mukuste parce que to kota na chapitre asuka. Mais nazo comme moi ba prophétie le ko koti wana na poto asala nyoso.
Mais le but que les amis quand na poto moso ta pasteur l'église na zo kangola te. Ozomona ka ba témoignage ya bato ba na Londres, ya bato baza na boy. Moso ta na Kinshasa bato zo teka ta ba demi parcelle, bazo sisi ba buku mapango ba kende na poto. Mais ozomona ka bato a poto de ba délivrance, bato a poto de bazo bika, bato a poto de même pour na kozwa document. C'est que le pasteur assemble partir à Kinshasa. Non papa. Au moins ni biloko yo so ko. Et ça autre inculqué na bana na Zambie. Autre l'accès bango l'évangile on a bien évangile de peur ko lengi sabana na Zambie. Mutu nyonso oyo alinga zwa et pas Nzambe abuka mabolongo na ye. Na église ngala yebisaka bango no soko lingi olingi ozwa Nzambe okanga Nzambe kanga madusu nyonso ya vina yo. Kanga madusu nyonso nzoto na yo. Ni wale salobaka la tamuka. Fungolaka ka dusu moko fungola munoko na sololaka mingi na Nzambe. Il va te révéler, il va te parler. Et visa ekozana sama kolona yo, libala ekoyela yo, bana bakoyela yo, mbongo ekoyela yo, soki oza penza dans la bonne voie. Merci. Je pense que non, mon amboka Charlie Azolanda. Malgré tout le monde dans un domaine na quoi. Ah, dingue surtout ça là, mon amboka Charlie Azo travailler, là ça autant à livre pour na lobby. À ça là, oh ils en a katia mutunae. Pasteur Félix Sombo. Dans le tala liboso. On a sorti officiel à ACR. Oh. Après, tout le monde a une image, nous avons besoin de marcher dans mon amboka Eliezer. Au premier choix, il y a ça la politique et pourquoi? Ce qui est au bout politique est au bout de attaquer. Et quand je trouve la politique, il y a la politique que j'appelle la politique active. Net ma papier des herbes à Sala. N'a pas à serre, papa. N'a pas à serre parce que j'ai trouvé qu'il y a des valeurs. Na yoki na solo na moto na papa papier des herbes na juillet na bureau na pendant à peu près 45 minutes. J'ai compris la vision de ACR et j'ai préféré adhérer. Et puis, on a adhéré comme ministre de lobby, comme bourgmestre de lobby. Non, on a déjà ministre. Je suis ministre de Dieu. Je le reste comme tel. Mais dans le cadre de Makambo, où il y a des politiques en Bokananga. Tu mérites aussi réveiller la population, tu mérites aussi ajouter quelque chose. Et même à CERN, dans le moment où en Angleterre, toujours le candidat, toujours Joana, na bureau na biso. Pour la première fois, on a ACR bureau na biso, on a infield. Et si on a vendu, j'ai des contacts, tous les autres comme ACR. Et puis, on a profité de à Londres. Les Sikanyos Oyo Zali. Les Sikanyos Oyo Fanda, Newcastle, Birmingham, Manchester, Brighton, Osana Leeds, Osana Leicester, Osana Namboka na Londres. Dans Londres, dans le quartier Nyoso. Bien aimé, venez, Boya. Boya, besoin un numéro, na biso, pour comment on a eu les Kawana. Tous les autres côté, Oye. Au s'adhérer au PC combo nayo biloko na yo so PC numéro na téléphone toi la groupe na biso ya WhatsApp ya ACR ya UK and Ireland. Donc côté la cimaté profitons de cette occasion parce que c'est un nouveau vent. Bongangani no salaki parce que moi je crois na ba cette nanga. Ya moi ta na zo benga o na komi penda na village ba pesinga eloko symbole pouvoir pour léopard azanya mapamba te. Nekotio, on va saluer beaucoup Seigneur nao. Ba pasteur bazebele bazakasima mona mboka Eliezer. Na mona kaka okoti boye lobi anglais, on va be kalonja sololi na yo, ba ma pasteur sala prière. Ba lobi na fikino ekotonda. Pasteur, est-ce que kosimba le tikali une histoire au sali prière, pe bobimisi boule ya kolongwa banda résidence na limité résidentiel tina fikini makolo. Ouais. Donc la télévision et la radio et pengé fofana ko sakati. Yango bolinga ngati. Na lo ba bina osala makambo pona za na libandité. Ton moni porte ya fikini. Pona ko koma ne sika kite za. Wow. Eza ki likam. Wade de la ki. Otali be handicapé et le kelio. Ba tsanze mbonzambe be handicapé ndenge bazobina. Pe ba e ko mimisa biso ya Zaker représentant be handicapé na Zokio na bere militaire. On a des calonges. Aïe boye. Aïe boye. Balabla mambetali bilang. Ba chef coutumier, ba pesi bilang. C'est prière na yo ezalaki ndeni.
fondement. Papa Mambo, tout le monde a non, non, grâce à Zambie. Et puis, na komi sakin Zambie, na yébité, qu'est-ce qui a fait que la komi wana, et puis, pasteur, papa les aînés dans le bac, oui, pasteur, bon de la Potokende. Donc, Nazali, le premier après prière, tu as kende makolo. Tu as bimi pena makolo, tu as tamboli makolo, incident, tala, tu as mon la dimension, mon chouchou papa. Tout mutute, bambouteage ezalaki, moto alembi pe azate, moto a piqué crise pe azate. Et puis, tu as la caméra expliquée. Quand tu as entrée, tant que tu as commis entrée, je n'ai pas compris engouement wana, obalobaka et tout louko ya bato. Je n'ai pas compris, na koya kite ke bato ko na bongo. Espace ya munene ya suka yango wana. Place au makolo ezate. To komi poto comme la tribune. Je me suis dit, na okinga moko étouffement. Na bi mais non. Ezo la kisanine. Mo boko nzambe. Mo boko nzambe. Le quoi to bandaki na nzambe. Nzambe so qui contrôle na biso ko bandanda ko tino na mamilulu. To so ta problème mutu tay ko le biso ba pesa kinga mbongo balaka kinga mbongo ba pesa na te. To zo ba to ba bundi oh non ba kuluna ba non. Tu fais le moussala, papa fait ce discours, papa ogi kana j'appelle ce discours, modération, ya kitoko banzembo nyonso ba ah non 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 non. Ce qui m'ont tout à se retrouver. Mais quand on a assez. C'est que nini to bundoki nini bosali. Omoni leadership. Leadership ya assez eza leadership boko eza na mutu. Ils ont la capacité, ils ont la ouverture, ils ont l'amour. Donc, ngai avandi non 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 non. Na web saba na Kinshasa, obo landa biso. Kaka awa na Kabinda. Saïdé. Kabinda Saïdé. Kabinda Saïdé. Na commune à Kinshasa, yakawana. Ta yangoyo parce que tango ya okoma keno poto mona même parce que bato bazo ya ngamona l'équipe mukwana je pense semaine passée ngame bato nyoso bako komandenge ne pas comme bakomona bango un monde fou profiter image peut-être bande ko ba ocha bokomona et puis quand on kisi emote est-ce que tu es capable? Moi je suis capable. Est-ce que tu es capable? Je suis capable. Pourquoi tu es capable? Je suis capable parce que je suis capable. Derrière les capables, papa Eliezer, papa Ogi, donc derrière les capables, il faut être capable. Merci, pasteur Félix Sombo. Je pense que notre télévision Isa Ngonga, on a une tunioté, mais est-ce qu'ils ont malam, comme on a l'élo, aja to komi wapi, ko betama, ko zo caméra to komi wapi, ko baby sango, na police ya Kinshasa. Par rapport à mon qui au ébi droit, peut-être que journaliste c'est ça 4e pouvoir. Vous savez, et puis on a une image voilà, n'a aucun souci. Et puis dans le but surtout Kinshasa. Kinshasa, n'a évité pourquoi regarder bah cause de sur la Kinshasa beaucoup d'années. Ils n'arrivent pas à contrôler Kinshasa. Ils sont incapables de soutenir. Même moi je le dis, général Kassonga Fakin même la retraite. Ils ne maîtrisent pas ces troupes. Ils sont invités, Babenga ki bango. La police Azawan. Babenga ki bango. Et ça c'est que bango bazaki na arme ou bien bazalaki na bambeli. Bozo koka bakulu na te. Mais bozo que doit Didier Kiko. Ou bien vous avez un caméraman à Tokomi wapi. Caméraman les wana, bokanga ye, bien. Asali nini, aye ko sala musala na ye. Ezaleti mutazunga boto la mundu abuka mundu ya soda. Est-ce soda koninga? Jenaka songaza mutu akende na retraite. Bangamba boye kuluna partout papa comme mekate ko kende na makala na ba air moko 19h. Moko kato mutu. Même la police, la police musu bazana en sécurité. Non, moi je trouve pas. Même à Celo, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Lui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il n'a qu'à démissionner. Approuver que non, n'a pas variant. Il y a Zate. Non, Zate ministre est parti au pouvoir. Non, mon frère. Mon frère, il est pire que quelqu'un de celui-là. Tant qu'on money, bah médecin, même les gens en Angleterre, bah médecin, au bazar, bah numéro matricule à l'État.
balati penda bilamba na bango oyo ezolakisaka no baza bamédecin bazobeta bamédecin bagaz babeti meme babale ntango omoni médecin azoréclame droit na ye mais mwana mbokili ezaka na États-Unis babense bazobenga ye lukunga yango mo eza na 14 députés national bamonani te badéputé provincial bamonani te okei na mwamba sur 13 okei na funa soki 14 okei na Tchango 18 Kinshasa ye mo aza na 5 et quelques députés national totie badéputé provincial mutu mais modèle babeti bamédecin babeyika mona mboka Eliezer oyo aza kutu na mboka mopaya mpe à partir ya États-Unis asaleli yango émission. Est-ce que c'est normal? Parce que qu'on réclame aussi c'est un droit qu'on bête ba médecin bout à cause de qu'on réclame pe police azo yi ba médecin ba téléphone médecin azo réclamer téléphone na ngai police c'est azam muta ko sécuriser population équipée police non professionnelle na Londres pe ba police ba vivre kabu pardon na Londres policier akoya azu pe na téléphone ya papa voilà et ça le comment et quoi un peu comment mais là même mon cause à la police il y a Angleterre au démissionné et ce matin comme bête écoute au bête même un individu simple au bête police a bête Angleterre preuve police Angleterre était na arme je vais encore dire oh la autre le banane d'abord commençons par assez de lui-même VPM à l'intérieur VPM même dans son village rien ne marche. Même dans son village, dans son territoire à lui, rien ne marche. Incapable de diriger même. Je ne sais pas quelle chance, je ne sais pas. Au lieu qu'on soit général Kassongo. Mon ancien Mazan a raison. Que depuis le Banda, depuis Kassafou, Mobutu, batete la bazoaka chance, ma casse, mais basa la qui est l'autre côté. Et on a reçu puis on a besoin de une vidéo à mon ancien. Chaque gouvernement va construire un mokoyo. Batete la minene bazanga kate de grands poids lourds balotundu la bache okitundu ba mende batete la minene bazanga kate. Alors normalement ce qu'on zimbongo la première chose on développer terroir na yo so ke kotala sankuru sous-développé mais batete la bazoya construire bandako na mbanza ngungu na Matadi na Kinshasa au Congo central kuna na sankuru pa na bango eloko mokote tozana mentalité mokote tozana mentalité mokote maintenant likambo yebite yango yoke nzambe apesa mabele na bakongo po ba développer yango nzambe apesa mabele ya Kasai na baluba po ba développer yango nzambe apesa la mongala na bangala po ba développer yango tangu bozali ko kima mabele nyonso na ko ya ko sopana na bakongo banani ba ko développer mabele nzambe apesa bino soki na yebisi bino vérité bomeka ko construire pa na bino ya lingo beka na biso to ko boma ye au moins différence de mentalité au moins papa journaliste je vous dirais que ngai na zo le monde à Kaka VPM à sa place, moi je démissionne. Parce que sur notre commune à Souka, si ça arrive au nord, il y a un pasteur sur la RDC, il y a 145 territoires, il y a Ponio, il y a Tikali, il y a ceux qui inanés, ceux qui déjà, qui est au président de la République et Conseil, qui concerne le gouvernement, qui concerne le bureau, je dois connaître les caméras des présidents de la République. Tu peux dire quoi? En français comme à Lingala? Je vais le dire même en lingala, même en français. Premièrement, son entourage. T'as la caméra? Cher président, Papa Félix, homonyme Nanga, je vous en supplie, t'as l'entourage Nayo. C'est les seuls, vous êtes la seule personne qui répond devant les Congolais. Nous t'aimons. Mais yondo qui répond devant les Congolais. T'as l'entourage Nayo. Yomoko, bazoko ternir image Nayo. Il y a un gouvernement. Pour là, tu as 10 ministres seulement travailler dans Bango. Le reste, le monde à Bango. Pour le train de vie, ils ont même équilibré. Vous avez la volonté. Vous avez l'amour du pays. Tu as le discours au lobby. Qui pouvait le parler? Qui pouvait le dire comme ça? Kakayo.
Le peuple congolais est derrière vous. Mais l'Angola va mbindo va salité autour de vous. Par exemple, même dans l'armée, même dans la police, même autour de vous. En tout cas, Zalana Kombo, Maman Denise, Maman Nabana. Vous êtes la première dame, la première maman, la première tante, la première yaya, tout c'est vous. Mais qu'est-ce que vous faites, maman? Le n'a papa dans l'itoyi, biloko ekosi mbate. Toujours moi, les journalistes, sont capables même de pourquoi ils ont retenir les gens comme Moussou Souba dans le chômage, Moussou Souba dans le côté des voleurs. Conseiller, tout le monde a tout le monde a boîte, comme la mituka, il y a présidence côté, il y a place, c'est inconcevable. Et alors, conseiller président, pendant que lui-même a zolo, moi quand j'ai sanga lobby, alobi biso to daye au sabi se loko. Na ba joa to lobango, on va les abanda ko lobango banda ka ti bakanela. Beaucoup vive ko yokango. Alobi nanga en face hier. Sommele ba bilamba, ba chaussures. Tu fais ba chaussures to boy te l'homme est appelé à évoluer, Félix a évolué. Papa, comme la cour na yo, votre cour est sale. Votre cour est sale. Changez Batouana, sinon Binoane ou Kotanayo. C'est ce que moi je peux lui dire. Et aux amis pasteurs, je vais profiter pour vous dire, aimons-nous. Tout le monde là, ne croyez pas que ce qu'on a côté un pasteur sur la télévision, ne bandi ma pasteur, ne va pas la pasteur, ne va pas nayo. Non. Tout le monde va penser à avion. Mon côté est grand. La grandeur n'appartient qu'à Dieu. Merci. Donc, c'est ce que moi je peux dire, papa. Merci. Zalaraboui. Kosenga kozala Congolais des pères et des mères. Mais attaquant kozala Congolais, il faut appeler un symbole. Oui, l'exaction vous appelez un Congolais. À Longoli. Au nom ya tokomi wapi. To bandina Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi akufi. Tozui mwana na ye. Tolongwe. Lelo Félix est au pouvoir. Ba Betty Baja tokomi wapi. Là je parle en tout cas sérieusement. Bozana bana na bino. Ba tika ko souffrir ko abisote. Sozo azo souffrir pour na ko teka bilamba te. Amon Sulubaki azo tanga mazo travailler pour na mboko. Jusque là, nous tous, nous avons mis d'accord à ça. Nous avons fait folie à mituka à ça. Mais bon, comme à un niveau, ceux qui s'abattent au mitute. Nous avons toujours combat à Kassavou. Nous avons tout notre Franck Diong. Nous avons tout notre Charles Okoto. Nous avons pas un bisoba. Balutundula. VPM. Aïe, quoi expliquer ngaï. Si on a tout le 13 parlementaires, on a tout le papa na biso wakenda. Ah oui, je vais expliquer. Tout le honorable Lusangangel. Maintenant, qui concerne de 2001 jusqu'à aujourd'hui, on a encore Sangaye Penge Fofana Zate. Président Félix a eu pouvoir. C'est trésor Zolozolo Oyo, nazo filmé, bandana résidence, bandana permanence à IDPS, bandana hôtel. Ah, on a gare centrale. Béatrice. Président, coup de sécurité et fondité, route Matadi, et zo Katana. On a les airs à Kiti. Président Félix Aye, même y compris, même dans la diaspora. Bah, Yemi, qui est au communapi? Quel risque les airs à soi? Oh, les lots, bah, mais la miel, bah, climatiseur dans la présidence. Bon, comme on a un niveau. Président Félix au pouvoir. Ba Betty Baja na biso. Bokola koloba ke non, baluba, o ba kasaye, mambetali amyamutu. To personnalité amutu et ponaka tribité. C'est là où on encourage à mon amour qui est. Maman ba tribu à l'obéla angote. Maman ba dialecte à l'obéla angote. Mais un mois bo komi ko pesa bato mambetali o rwandais o to moni me bato ava kende pa na bango, il faut un comité touti ayamba bango akanga ba photo, en tout cas trop c'est trop.
C'est là où on le bakeno, et ça va Franck Diongo, et ça va être Jean-Marc Kaboun, bah on a raison. Est-ce que qui chasse les a gouverné? Na acte va sali penda biso, bah toi to comme wapi. Moi, na maman Marthe na pouvoir. Moi, je me rappelle, les jours Etienne Azo Yamba, toi Sadek. Toi, ça qui combien pour filmer? Les jours Etienne Tshisekedi, Aksangisi ambassadeur Nyonso. Toi, ça qui combien? Beaucoup au sein de Eliezer, pardon, parce que pour voter qui est, pour ça qui bouille. Mais biso, toi, mérite respect. Équipe à toi comme wapi, toi, mérite respect. Même ça, sentiment. Même dans la famille biologique à Etienne Tshisekedi. C'est là aussi, je cite, secrétaire général, Augustin Kabouya, mon abouté. Attends, là, comme il a pouvoir, oui, mais Moutou Oyo, après ça, on a une coupe en plastique, attends, son biba vert. Comment ça n'a été? Moto là, na mousse na ye, ça drap. Attends, on a compte na IAC. Parce que comme il a pouvoir, on a somme à la bulle qu'on a IAC. Mais à l'époque, biso to tika dossier oyo te. Plus surtout, c'est un pasteur. Parce que ça Kassaye. Didier à un hôpital. Mazola à un hôpital. Même place maintenant, distinguer première dame, maman Denise. Au Fandi Penda, aux Penda distinguer première dame. Non. Seigneur Liboye va falloir te communiquer quand même. Non, on va toujours m'envoyer. Quand on a 5 ans, Jean-Marc Kaboun accueilli. Totika na président Félix. Pour ça, il y a un caméraman combien? Un journaliste combien? Oh, le lobo, comme il tango na ba mitu kaminene. Bon, 5 ans, on va essayer de se la bâton limité. Tango, on met la gaz. On va bibembe, na ba poussou. Tango, on va tourner siège à IDPS. 7 personnes. Etienne Tshisekedi à Benganan. À Benga Eliezer. Pendant qu'on soit image, pendant qu'on soit la plainte sur les plaintes nationales. Et ça qui image. En tout cas, trop c'est trop. Depuis vos pouvoirs, tu mandagate. Mais ça va fier. C'est pas dire à Koufina ou Koum c'est le Parce que Félix Sombami tout ça m'a pona ngai. Richard Pangi na muse tout ça m'a pona nga. Maman Coco a parti en Angleterre tout ça m'a pona nga. Baja te combien parce que toujours propre. Au la mons, au zolo zolo, pas mon toi l'équipe sont dans Moussala zate. Bon, vous voyez que non, Eliezer a commis député, to combien peut Koufa. Lelo, Eliezer, moi na villageois, papa naï a ébanate, maman a ébanate, mais quand même un passé Félix Soum. Un mot. Tant au côté na plateau. Ah, là, c'est to ibi mon l'état te. Aibi mon assemblée te. Aibi na présidence te. Vous savez, ça rapace. Dans la campagne à président. À ce moment-là, il y a des Eliezer. Je suis président. Ils ont pris sa kanda. Na bateau. Wana kolongwa goma pona okoma Bukavu. Baye ko yana mutu na avion mo benga mais avion yo. Fula. Président Ruskavi. Mais oui. Na campagne. Mais lelo bazo bossa na ba passe wana nyonso. Lelo négligé non. Ba ça campagne avion ni. Oh lelo to moment ba millionnaire après élection. Tant même président a comment la bande nous dit pourquoi. A Kenya Équateur pourquoi. Maintenant ça une Équateur na tout ça longa. Et monsieur Sili.